www.congoasika.com. Dans ma salon zéro yinda moule la koti. Bota yakana minute yo Congo Sika, Maxa Sika et l'équipe en 24. Désormais, Hollanda, Dani Image na Calvi la Queen na Congo ya Sika. www Congo ya Sika. Makambo somo. Ezaya ko beba ngala Queen elongona Dani Image de best toujours dans le système ya lumière tolobi tokoza 8000 d'habitants misapi moko kati ba fingerprint et keseni keba na koyiba Dani Image abimi système na ya Sika photo ebimi libanga noza kolanda libanga elandi photo ezali kobima koyiba te avec Congo ya Sika on est là na kanse bazali commandé na baka toujours na système ya lumière engala queen na zali na pona zwa ngolo eska ba bazwa ngolo te na ebisa kimno toujours les millionnaires Blaise Kalati les millionnaires akendaki na kati ya temba asombaki masanga pti akenda ko sukwa nango maboko azwaki ba Jack Daniel akenda ko sukwa nango makolo ba kimaki ba monaki Blaise Kalati engala queen na okeno musika te papa nanga secret na yo papa ozali ko bangisa ngai papa na temba batu ba pakati on sali makamba mike papa yo zi biloko valeur balinga bazali komela bayi bazali bata mosolo bali ko commander baza ko kapema osuko na maboko na makolo problème ngo ezali nini papa ozali ko bangisa ngana zoko kamakambo te nalobaki makambo bolobela yango lisusu te bolobelanga makambo na bato mbongo bato basila kolobelanga makambo te batielenga bato moko boye baza na se na sepele mingi PDG Kayembe Chetemba asalaki eloko abia tienga na mesa na bato wana o basila tanga tienga na bango na lakisi bango na betisi bango penza ndemboti na suka et puis bakimaki bazanga kinzela donc bato wana ba lisusu te na kare nanga na betaki déjà 4 bouteilles à mouette na sokolela ki mibale maboko na sokoleli mibale makolo na ozela siko oya ko sokolela misatu makolo oya ko sokolela pe misatu maboko wana nde aganye ngai sima nonga na yana on siko 6 lisusu donc babonga mamakasi ngai nzambe na ngai Blaise Kalati mobali kitoko soka teme na koboya makambo zali komona papa na ngai nazali na lolendo ngala queen atelema nani pona loba papa baza kosala eloko te bazali koloba mingi soki na teme pembe na ngala queen pamba te ozali kosala misala ezali komona na papa na ngai oali kotelemisa biloko otelemisa keloko mona yo vile nzima maki guest house eteme vanda papa okomi kotonga ezali problème nini okomi tonga partout okomi kotonga bili ezali komona na kasa Dani Image le best a balancer so belema otongi mingi ozali kotonga e ali ko uta wapi e ali biloko bato ezali ko diriger to ndenge ni bato baza konzima ote te bandi manga te ndeni to aki na mboko koluka mama boyeba keloko moko te na mboko yo tanga na yaki na bandali bosoko luka na luki na bomi mbongo na nga na bandi kotinda biloko na nga na Congo na tongi na Congo sima na ngo na bandi kotonga awa ba mingi bazo bandaka kotonga awa Congo na ntambo banda kotonga ezwa bangota me nga na bandaki na Congo na tindi biloko na tindi roquette na ngai tango bandi koteka me bandi kofuta nga na jusqu'o na bandi kolia mbongo na nga donc mutu akota mutema mabe te mpona nini eza mbongo na ngai oyo akota na mutema na kosilika quand même akota na mutema mabe te eza mbongo na nga donc mutu aza na posa kolia mbongo na ngai elongo aya tokolia na elongo me oyo aya na mutema mabe na kotia stop Beka ta stop papa nanga balobi ke balinga toyebi babi bazo konzima baye bazali kotonga fo obuka ndako ekwesi mo fandi fondation na mabesi ekoli yo zali komona kaso oti ndaku odika ka ndako na komi ko classer yango pano zali ko banga ko buka fo buka ndako ekwela mabele osa fondation na yo moko poko to profiter la fondation balinga basala bon moni ezamboka batu soki za terrain vide ndo sombi bongo kotonga place o déjà batu batongi okobuka ngo jamais pour bazoboya okobuka ngo te banda place o bango batiki yo continuer ngo na sima na ngo nde silisa eza ndengo wana mama Blaise Kalati nangina yeba papa na ngai eloko ozali kolinga osala ozali kotonga tombo na Dani Image de best ozali kobena so bilili opesi batu lancer défi pona mikolo combien OK batu bakomona ngo etelemi pamba te olobaka malba no poko kisaka yango te ngana pesi bango 2 semaines pona makambo wana pona bande déjà kotonga bino bozwa na retard ngana banda odeya janvier février mars na banda kotonga avril déjà bandi kolia mbongo nanga siko de ane nazabo na bandi kolia mbongo nanga po bitumba nanga déjà esili na batu nanga siko na komi kolia mbongo nanga po banda ko nanga mi balesa nini esili
esili donc baonde baza na problème nga naza na problème na baote baonde bana problème nanga oya komeka na mekie de nga naza ndenge wana oye na kisi nazali oye na mbongo nazali oye na bonzambe nazali oye na bosata na koti donc komeka kudu te na nzela moko na bomba yango te omeki nga na gauche na landi na gauche omeki nga na droite na landi na droite naza ndenge wana. Les multimillionnaires dans l'image de baisse à ben bien, mon continent balobi et le connaisseur de Kezali Ayo. Parfois, ça dit Ayo, mais la qualification qui n'était pas les alliés dans l'image de baisse à Koben de la biso bien, à ben mon continent, comme on a image Joana, mon continent, on a voiture, on a Ezali, Batwazali Kotonga, Papa Nangai, Batwazali Kosa Moussala, et Ali Pobatonga, Ponda Kwetelema. Naloki kuna na bilili aux alkobake, baïla bango Matsanga, Oyo, tu es prêtre Bamelaka, yo pesi, ba pesi, ba travail, Bazali Kotonga Ndaku, ou Ali Kopesi, comment Matsanga Talo, ba travers, ba mela. Problème en Rosaline. Bon, Batouane, il faut voir Mela pour ça, Batunanga, ils étaient ça, les pas Moutumoko à Pamba. Bah, ça, les pas Moutambong, on blesse Kalati, Naza Moutambong, si on a bien Moutambong, Naza Moutambong, on a bon baraté. Donc, place au Nazali, Batouana, Bamela Massanga, pour ça, les pas Moutambong. Et ça, on a eu Bamela Bon. Papa, Toye Awa, Blaise Kalati, les multimillionnaires, ba sepeli, ba remercier yo, Oloja qui ba star na biso bayaki Awa, motoza ko exemple le kola Gabriel. Oloja qui est Gabriel, Azali papa, moi nous allons comme avion Ayambangu, Toling ko batobi Awa da livre système à preuve à l'appui, Oloja qui Gabriel avandaki au ticket Tina Souka. Gabriel tozali moi attends ko l'émission na kilo, to lié to kufia ko kufa. Tina Souka oye o matsa moi na yo avion Asimanzela akende. Papa nangai mwana o Gabriel yeyo eloko nini okolo bava ya lo bava a remercier batu bayoka eloko nini ya malamu ya suka oyi pona mwana o yaki yo loger o memie lokola mwana ovandi sie ko lia komela eloko mongo te wakeleli chamba kitoko o yali ya luxe papa eloko no bi pona baye ope bakoya lokosa na Gabriel bala msupe ba bénéficier na sima na yo mutu nyonso to azana posa ko na guest house nanga groupe Blaise Kalati aya ndengi Gabriel avandi ale ameli asepeli na zapi na sengondenga ba msusu baya bongo me bazala kaka ndenge azalaki bazala kaka na lolenge na ye me bazala mabete ba musicien batu nyonso to o nani joueur onga iboy yaka na ona koyamba yo pona lokumu yambo yamboka donc mutu moka banga nete pona koya place wana ponga Blaise Kalati déjà na bongisi awa en Afrique du Sud o kuluna o boye nyonso to esi esila n'est-ce pas Moni Gabriel azana à l'aise. Eh, bongo na kotika ile na aéroport Amata, asanini azonga. Donc azana à l'aise, tozana aéroport en tout cas ça va d'accord Gabriel. D'accord pinza, hein? Côté na ça va pinza. A Istanbul ne malamu, azoki na sikoyo, avion ngwana Amata na ye. Avion Amata Gabriel lo bakitoko pona papa ya mbaki yo Gabriel. Papa pas le but aux ailes moi si malamu papa eloko ni papa yambaki avandisa kio moi eloko moi kitoko pona papa batiba yoka batiba pambolama pesa likamo pona papa opambola papa oya yambaki yo vraiment na sepeli mingi na papa na sepeli mingi na papa azaka kitoko nzoto te mais azaka kitoko tina kata motema vraiment Blaise Kalati l'homme en terre Jésus-Christ beauté plus l'argent na sepeli mingi ko fan omoni mboka mopaya maman base ezali esika nini na kofana esika kovanda soki ezali okobeta moto pa BBC de Djobour okuti fufu osali nini olie obeti tout pas la joie kani osali nini okuti fufu olie okuti pas de maïto osali nini olie mais vraiment Blaise Kalati na sepeli na mingi nzamba pambola ye na groupe na ye mobimba groupe Blaise Kalati mobimba na nde ba yambinga na chambre pamba te batenga à l'aise na bana misala na ye bazotianga à l'aise vraiment na sepeli mingi nzamba pambola ye prochainement so na ye na ba décembre ne na roya na kuta ye afuluki na tikele mapamboli ebele afuluka na mapango azana ngo na mosu asombisu moko kuna na base vallée na moni autonga sima kuna en étage donc vraiment nzamba pambola ye na mwana olobate na mwana olobate vraiment nzamba pambola ye to pesi merci nzambe apambola Blaise Kalati ozalaki awa bato bazali kotambola na keba bazali kobanga kuluna nde kuluna Blaise Kalati azali moko oyo nzambe apambola apesi kimia asangisi ba congolais apesi toli pe ba yoki pe batosi nzambe apambola Blaise Kalati car toujours na système à lumière bali komona nga na zingolu engala kwine na comme ça on que ça l'émission mutu kezo zelanga la pembe ezali grâce à Blaise Kalati to
pamboli les multimillionnaires oh lelo ekotika Gabriel akende tokozwa tango mingi te na kasabili ezali koleka bokoma tokobalancer ya temba tokobalancer ba pango biloko ezali kotombola oyo ezali kotongama mariage ya Dide Shombo ba emiso bakende na nzela mutuka bakoski bamataki ba avion mais ye amataki avion bokomona pe na preuve ezali na kati papa nanga pardon dali ma pisi pesa papa bokendaki nini ya Dide Shombo mingi balobi ke bakendaki na bino na avion mais tozo komona na bilili tomoni kaka yo na bato mike na kati avion problème yango ezali ndenge nini balimwaki na kati avion tozalaki na bango na kati tokende mosika te nayebisa bino ngai nabetaka kote nyonso nakendaka nabetaka na makofi te mpo naza moke me na mbongo naza monene mpo naza na mbongo donc oyo aza na mbongo ameka ngai ngai nabetaka bato na mbongo donc bato wana bakosa yeke baye na avion me bayaki na avion te baye na bis bakie bazwi basak batelemi na aéroport place wana ntango na kiti baolobaki baye na avion oyo me ngai namoni bango te na avion sikoyo ntango tokende mpe kuna na salle nabeta ya bango mpona kohonore moninga na ngai lipasa na ngai Dide Shombo oyo nasalaki elesengo wana mpo na ye me bato wana nyonso tu moto aza na mbongo aza te oyo basila bale pembeni na nga nabeta ya bango na mbongo me mbala nsima baya lisusu te soki baye na obeta bango na mbongo olandi yango wana. Merci, 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 merci Tolandi, to sepele banda kuna biso parce que kokosa soki na nzela makolo soko yaki na avion na esprit ya toujours le système à lumière babetaki beska la tedaki toujours likolo. Merci Chap. Lengo yaki nande ngozo nga sikoyo elo nyo sepele ona kata fiti sine elo nyo sepele na wote bon elo na sepele ki te zaki kaka ba ko bunda entre biso so ba congolais bunda kozokisana makila ezoto makila congolais ezotanga pour rien eyo na sepete yango wana me namoni ke makasa ya Blaise Kalati ya fondation Blaise Kalati makambo wana surtout esili donc napesi longonya na Blaise Kalati akonne toujours kosala makambo ye tala kaka foto tala kaka ndenge motema monene wazalaka nango okabela bato biloko ya kolia makambo surtout vraiment fondation Kalati en tout cas nzamba pambola ye na business na ye na makambo osala mpona koede kaka peuple kotonga bahotel esaka koede peuple congolais mpona koesika kofanda na makambo na ye baaviation babase oyo asombi mpona bacongolais bavoyageaka bazongaka donc business na ye mobimba groupe Blaise Kalati nyonso tu napesi mbote na mama dadi Kalati motema ya papa lopete na mosapi mariage pi loli napesi yo mbote ebele nzamba pambola bino l'image de best tomoni yo na aéroport oyo tika Gabriel mais lo na ka moi ezana moi esengo mais na mboko balobi ke Gabriel ndumba akangi ba photo nini neta sali ba filme ba nini mais yo zo tingoma na ega ndenge nini on te ke na yo pe moi net réputation ke beba bon BBC de Djobu mon BBC de Djobu tellement Djobu eyebi ke wana bibishi na bango azala na ye mobutu azala na ye ndumba te jamais olinga mpe atambola na ndumba moko boye te mwe bagabi oyo tomonaki ya kitini ya batv wana donc tomonaka ye na mosika pusana na ye omona ye ndenge aza gabi abajete dans l'image obike mwa mwasi aza mabe moko kozwa ide te mobali oyo otombola mosapi na Djobu oyo ayebiki abime na gabi wana ayebi te nakokotela ye te mpo Djobu oyebi ke bibishi azala ne ndumba te jamais nakolinga mpe natambola na fio aza ndumba te tuna ta mati filo ayebi donc totambola na bafio oyo baza vraiment bamo baresponsable oyo babulaka mosala neti ngai oyo na réseau na mbongo nga mpe na mbongo sa mbongo eloti tomoni baimage bon mpona baimage bato bamonaki yo siko odefendre yango nini yo odefendre yango nini olingi kaka ke okotela butu na te image nasambi biloko yaya nasambi biloko lelo bandama foto ebimaka nasamba araka mutu nyonso olobaka oyo de Djobu yo okotela gabi na okotele mpo ani mpo namoni ye navandi na ye nabimi na bisika mabe te nalaka nse kutu gabi so aya opisonenga makambo ya mabe azalaka so nde nakutene don nayokaka eke asambela nzoka nde vraiment mpenza asambela ya solo donc mwana bima mpenza ya solo namoni eloko na ojuge te foto wana bo ngai namonaka eza nango ye te mpo naluka tatu na ye na mokongo namona ngo te nasambi tro omoni gabi aoleka na tv alobaka eza ye te telema mokili elobi to na kanda wana ye mpe aleki na alobi ke bon eza ngai oluka kasi tatu na mokongo ne so eza vraiment ye oluka
Yabiso Monica Mkongona, Omana Kongagadi. Mkongo Yama Mkola Mabina Bokas Mkongagadi. Bah, Jobu, voilà artiste na biso. Moni Congolais photo linga ba artiste na biso et ça la moins cher. Mon rose a stressé mutande qui na TV boye, a petit somo boyo seki. Et ça lui oublié. Tout bien sa réputation d'artiste na biso, ça la ba makasi. La peste million sur mode. Oh, c'est le de Dani image de baisse. Quand on a des baisses, banana ya. Banana mo qui les bananes Jobura, des baisses, des baisses. Gabi tozongelio mpona makambo bafoto wana namoni master no bibish moto ayambaki oyo ati lelo namoni na suka antuka latili naye kibo master yo okoloba nini na makambo wana yazoboya poani ezanga eza yo eza ngai yaboya te ezanga tato ebata mai na saka leso ezali ngai ngambu nakangai foto wana ozalaki na piscine c'est normal naza na kaleso na soutien po oyo bobenga yango poto ti po eza poto o poto bosutukia kaleso na soutien neva sikoba oyo balobaki na kombono mabe balobi ke tala boye otourne film ya porno na Cape Town balobaki nde okende ne Cape Town kotourne film ya porno yo film ya porno ebimi te ka foto ya pamba film ya porno ebimi te ka foto ya pamba na ndenge nayebi nini ya mboka oyo bofilme pi filme esalama bozwa bobimisa yango te moko foto ka ya pamba lokuta yo ozoconfirme ke eza yo ezalaki wapi na Cape Town to ezalaki na Angola ya awa te eza na Angola eza na awa te oya komona ke eza awa ye muta koyeba ndoko ngapi nazoba eza Angola ngapi ka mutu na koyeba donc etani yango nga te libishi alobi eza ye eza na ngashi ke el alobi eza nga te yo alobi eza yo mutu mutu akoleka alobi na ndenge na ye neti nga alobi eza nga te eza ngai ye alobi eza nga te siko nga naboma ye ok Gabi lelo ozozonga bien sûr oyaki Afrique du Sud na bisengo na bapasi tozalaki na yo mais mwa pasi moko malgré ozonga lelo Congo otiki mpe bakongolais mpe baza na mboka oyo baotikala mpe na mwa pasi wana nde basud africain bazotumba bazoboma bazosala yo message nini okoyebisa mpona bakongolais oyo bazali awo mpe baolanda biso na bapoto partout même na Congo kuna oyebisa message nini oza nango en tant que yo message nga aza yango eza ke babunda batape milangi pembeni mais oui congolais pas combattant babunda bata milangi pembeni tout bana bachete bata machete wana bata milangi wana bata instrument tout so ba ye ba sakade pe bango obiso ko kufa te pourquoi ko kufa te bata biso on a partout dans l'école na monde ya ba sac ya milangi tout ba meilleur ba véritable honneur ils ont des biso ba congolais ba ça ba j'ai na regretter na tiki bino na ebite soki lobi to lobi okune uza ndenge nini ko balobi je comme na Best Valley yango yo kimi yango yo mi kimeli no bien avant yango ata yo moko déjà tali emi pakati no déjà tikeli biso donc tout ko bunda biso siko ata yo na sa nini to beka na biso na yo sa na sa nini na kimi bino te zakyo na kei na ngai donc nazongi mboka na ngai est-ce que zaki prévu que zonga lelo to monika nde tout blanc ezala ya yo bino na zonga na c'est na zonga lobi wa contre tamo esama di yango na zongi lelo je le na place te je place lelo banga zonga na on dirait ba tebele baso bima ba mo tika na bango mboko yo on dirait baso bima batela ngula musika ba okota après bon ndenge obima zozonga boye to zelo susu campo ya kumba mikolo awa na mboko soki décembre esimbi te janvier février mpona zoya kotanga oyo otanga wana otanga nini anglais to bakuni naye otanga anglais na efanda mpenza na nzongi nanga nake nanga mpe nidateria nayekoli mpe ya bango ya ndenge bakendaka nango wana abani na kosala bafilme nakokanga ndenge moko ta artiste abougeaka ebaka mine kosalama bosko ndenge ozongi bwene okebe kokontinue bafilme na bino bana jobu bazela bamabanga nazokuta wi oyo azalaki nanga bien ozwa libanga mais eloko moko ezala mingi balobaka mpo na bino surtout bandeko ya batéâtre bakoma olobaki bokoya awa bakotia bino baplan bape bino balame ntango ozonga kuna baozela ata osu mabanga na batéâtre kobwaka bango te pourquoi ça est ce que oyebi ke eloko totala oyo eza matata caméra soko osala otie caméra ya liboso ekoma problème neti moto kwa Christian Welo na obosani ndenge moto kwa Blaise Kalati na obosani ndenge comprend na obosala bango te moto kwa Zulu Pupanga Trésor Pupanga
na bossa nene bon ça le bien au bossa té bossa nene pas qui na bien au bossa neta ngaza ana boka bantu bana ngula ba pena biso kungwati Sébastien je vais venir à madame Ezaka comportement bien à se comporter dans beaucoup bien à se comporter dans beaucoup yo na dakisi penza ke Gabriel ba mona na TV sanga te dakisi penza bongo donc naza mwasi na koko tomber na ngape na moko mais ni balé biso to mina imita no moto basa bo mwambete awa te d'ailleurs naza mboko me mbongo na ngeuta musika ezokuya na FBT na bokuta na FBT bo bala dara micro na bino ce que na FBT okuta oluki mami fikipo motema ya papa Paul fikipo oluki nani yasa na keto oluki mokonta mwa moke dali oluki titi ngana na nini wana FBT na kenda ata 3 fois par semaine na kei na zumbongo nanga na leki na kei zumbongo na leki vous comprenez o ba oya sima ba na par exemple oyo ba musika bazo ba musika mais là on pousse pembeni amoni que Gabriel bakanisa te ko eloko esalaka ke mutaki akwena buzo beza moyen za tozoluka ozonga bien na kini ngasi ko na tambolaka na mbongo na saki na voyage na mbongo na saki akade maintenant nazanda dana eloko na saki comprendre na somme ko somba mbongo na pe uti musika eye mbongo na mingi utaka ngola ezo na ngati awa na sombi ona koki ko somba naza au moins na combien de kilos yemo yebi na zeso kungo nazo bela mutu tina kina otika na ba agence na sala nazo ko kaputu donc asengi nzambe merci denga batelinga ndenge bolimo osote kambinga epesinga mayela kotambola oya kosala kopesinga oya mabe esalisinga malala o ba koya pe banda kotunanga mboko yo okia ezaka kosambwa ngaba kokolo ba ke Gabriel Ndumba même to ya la samusapia azate bo bana mayo ba biki o ya ke faki bo tourner mais bo tourner te o kangi no ka ba photo so mino ka ba plan ke na pourquoi bo tourner te non yes nga tourner film na non ça film na titre na ngoni ni ba congolais ba zelanka na pesi titre ya Leandre lule mto apesa titre ngala na sali je crois que on filmer na aéroport na banzela ba filmenga na nini na Cape Town pe ba filmenga tina ba beach nazo sukola tutu wana eza na kata histoire que moi si moko ba boye aye na vacances aya wa ba tourner na na ozonga na sangisi na ba fille de loin ba mama Kalunga ba kata ba Christian ba Alain Mabana ba Irsil ba Sila ba tourner surtout wana be wana oba na tangi ba rozala na sangisi na bango yango na déjà film voilà ça ni. OK, merci beaucoup Gabriel. Wagi otika ona moni era checking ekoki va valise no kende. Donc il est comme ça total hein. Ye ozongi no na moni era ekoki. OK. Merci beaucoup. Let's go. Let's go. Dani Manche, si ce que awa airport ya moyo moni tozana ba petit na biso ba Gabriel ninga ke salaka. Biso batongwa fara awa na kati ya aéroport ensemble. Tozomona tozana ba topede baya ebele ba na aéroport biso batu tokonzaka awa tozomona likulu oyo za biso tozaka na Cape Town Park tosinyo na ninga ikulusi. Comprendre sobo lingo ke nemikili olukita na se de jobo o ke nemikili à l'aise na vol no soto lingi na pesi mbote na tendance de jobo ba mone ba singa aéroport idéologie to pete Dani Manche solo la cause la solo aéroport na solo toujours na mabele na biso donc comme la quand aéroport na wata jobo donc c'est moto moni bandeko na biso donc Gabriel Sava ayaki asepeli na ministre azokende na Air France et ça non escale na France après France ekiti Congo ane na basomo ma complexe ba mikilité ko talaka biso tozaka awa tolonga makambo to o babiye bo nini makabilo pa